chaîne de la diaspora congolaise. Bana mboka na ndenge tebisek bino tozali kaka na kati ya Senko bipai nini misala ezali kokoba o lisolo ezali kobetama ya ba partage ya ba responsabilité na ndenge boyebi bien ke ba commission ekabona ki bongo biteni mibale commission moko ezali bongo na o etali bongo suivi ya nini suivi ya conseil ya transition ndenge ba pesa kango na mwana mboka Etienne Tshisekedi na mususu ezali bongo ya gouvernance na ba nini ba parti mibale on ande ezali kobeta lisolo o etali bongo gouvernement esiki kobima na yango to landa bongo babe na ba participants mususu bazaki na kati na lisolo ngo ba ibisa biso soki kuna elekani bongo ndenge nini. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Excellence, à l'heure qu'il est, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'évolution du travail? On sent un petit blocage. Ce qu'on peut constater, c'est que les gens ont passé le long week-end et notre constat, c'est que les deux commissions n'ont pas beaucoup travaillé. Les points sur lesquels nous attendions de propositions ou de données concrètes, on s'est rendu compte que les commissions n'ont pas eu le temps de se réunir pour faire avancer les choses. C'est pourquoi ça nous prend encore un peu du temps. Il y a une commission qui devra se réunir, continuer le travail. La commission sur la gouvernance, la commission sur le Conseil national pour le suivi de l'accord a présenté son rapport. C'est là-dessus que nous travaillons. Maintenant, nous prenons la pause et puis après, nous reviendrons à 16h pour continuer l'analyse du rapport de cette commission. Mais est-ce que vous n'avez pas, la médiation n'a pas changé de méthodologie ou a pris d'autres mesures par rapport à ces commissions qui n'ont pas travaillé justement parce que... Non, il n'y avait que deux commissions. Une a travaillé, l'autre a travaillé mais n'a pas fini. C'est ça. Quels sont les différents détails dans la commission où on a travaillé laquelle? La commission qui a travaillé, c'est la commission chargée de la mise en application du Conseil national pour le suivi de l'accord. Il y a des avancées, mais nous continuons encore à analyser le rapport de la commission. Maintenant, c'est seulement la pause. Mbote mon mboka maître Hakim. Mbote mingi. Monio ozali moko ya ba oyo bazali to tobe kamba mbongo. Voilà, oyo kamba mbongo na maître na plutôt na honorable madame Bazaïba. Lelo to monio awa yebisa biso nini vraiment oyo ko sala. En tant que mutu batu oyo basala kilingomba wana otozo benga plateforme politique tozali ba oyo bazwa kilikanisi ya malamu pona kosala eloko wana biso nde oza komona lelo tozali boso na yo nde tokendeki kokutana na madame l'honorable Bazaïba pona ete topesa likanisi wana ya tosala eloko moko ekoki kozala munene pona to défendre position na biso sur le plan politique. Alors yango nde makanisi wana amonaki yango ezalaki malamu pe lelo yo toyokanaki tofandaki elongo tochaki eloko babengi Front pour le respect de la Constitution. Mwana mboka Bazaïba lobaki bongo ete ye azali koya na dialogue te pona kowelela ba poste kasira déjà bosi signé yebisa biso est-ce que vous participer na gouvernement oyo bimakala mingi te donc participer biso en tant que cartel to participer na gouvernement pe na ba institution nyonso oyo kobima oyo basi bakana to kana ki na niveau ya accord ya les 31. Tobandi déjà mbula sika to komo kende na fin ya mois oyo ya santa oyo tozali misali ezoko bara na kati ya Senko et aussi la mukoloni ni pe gouvernement ebima mukoloni parce que transition oyo esengami na kati ya accord oyo ezali kaka ya mbula moko. Bon tokanisi ete ba mumpe oyo bazali kokamba makambo nyonso bakosala ete makambo esila na lombango biso na chronogramme na biso tochaki ete le 31 makambo nyonso esila. Yo banzike osila. To banzike osila ndengwana. Bongo soki silite. Merci beaucoup. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Conseil national a suivi la transition na ya gouvernance ezali bongo ba parti mibale oyo ezali kobetsa bongo lisolo awa na kati ya Senko balandi ya EDTV bouti bongo koyoka ndenge ba peseli bongo na lolenge lisolo ebetami na kati awa tozala toujours na EDTV pona basango etikali mele bango bakei bongo kopema bakozonga na ngonga ya 16h R ya Kinshasa botikala toujours na biso pona kolanda bongo basango mususu na oyo etikali pona lisolo ya mokolo lelo. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.